bande kona biso muso famille ba signé te photo bomai mais so ba signé monsieur ba boya ki te nyonso bango tu ba photo bomai ka so bango ba bomai pour ça ki bango po akabila bango te so za bamboni ali na ndenge na bon yo pe on dit maki nga bifona zo msa musuna bango fona bomande no na bisana balobaki ba bisinga zoka ngoni balola ngakufa ngabe na zwi na balole komolela ne ababana ba bote to bingana RD to bingana RD nga porte iboya tant porte iboya mama ko no kika mutu mabo no kika vomo lo 600 voilà mais aussi 100 mama na ken église mabo ezaki pembeni yana yanda na ko expliquer ba bingana ba nga l'église bita dito ke ni église bakina ngono pasteur mabo pasteur ana ani mutabakisi kiss ndeni oyibeka mutabakisi kono mona ke omona ndeni ni so mutana ke a nzambiti oyebaye pasteur ata assemblée nyanga pona combien de fois simba na ngati ando sambela ni pona batu mazaki na dimension likolo te pona sambela pona nga minga u ibe téléphone oyibana pasteur ana téléphone dit Mawale kabi oyiba mon pasteur téléphone yo ke délivrance oyiba sko pasteur téléphone to kiti to koti na kacha lupang bato ana bapisa kindoki bolanda ngasko bolanda nga to koti na kacha lupang ba voter mama lupang ke solo bi code te ata pasteur apuye pono ko beta code no ozongel no kindoki na vous avez na code code ni pour ça ya ko tika to déjà tiki nga pour ça ndé ko tika au lieu déjà pas tout combien Let's go. Je suis dans la joie de servir Elohim et Elion El Shaddai, mon maître et le maître de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Car la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Louer le Seigneur, c'est lui servir, c'est l'adorer, c'est lui glorifier, lui rendre des actions de grâce. Comme dit Papa Alain, il est sans pareil et il nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous car le Seigneur est au-dedans de nous. Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur Nazarien TV.com, votre site, notre site, c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens partout dans les 5 continents du monde. Aujourd'hui, nous sommes bénis dans cette émission de témoignage. Bisika bat bamon lobo konanzam, ba expérimenter ma kam na mwini satana. Ba beta kami supai paite, bazunga kana mankolankolo, pe bazunga na les Nazariens pour le moment comme on dingue. Et ça qu'aujourd'hui vraiment je reçois un frère, c'est un frère, un bien-aimé, il s'appelle RD. Mon invité spécial du jour, il me regarde avec douceur, mais je me retourne à la régie avant de lui dire un bonjour. Et je demande à Alain Kiakala qui chapeaute à la régie et Yves Bolofa de nous balancer un élément si possible. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Oh, ni nani, Tibidon, tibidon, tabibon, perdapidon, ni nani, tibidon, Aksanti sana Bwana, tibidon, bidon,
akosaka te Yesu abwakaka te nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Tokumisa Yesu Masiya na ngai Azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo Azana bomo Yemba bisika mopepe utaka toyebaka te bisika yango ezokende toyebi te yango nzambe oyanga azanga secrétaire na kati ya motema na ngai nakanisi solo bolamu na yo Yesu et tu peux même danser calmement oyo tozotatola bayokende na hôpital ntango bayokende na hôpital mama wabite ifoka toboma ye bandeko na biso mosu afami basinye te fo toboma ye misu basinye misu mpe baboyaki te nyonso bango tu ifo toboma ye kaka so bango bando bababome mpo asalaki bango nde mpo akabila bango te soza bamboni alia na ndenge na ye abifo boyo mpe ondimaki nga babifo nazongisa mosuni na bango fo na boma nde noko na biso wana balobaki tokende ntango tokende toketi na hôpital maleki na biso wana ye moko aketi na hôpital ntango alali boye mwasi nde mpe azalaki pembe nani mwasi namoni maleki na bino awa na kati ya hôpital o nani alobi mwasi na bino ndoto na olote na kati ya hôpital o aboma o abi te abomanga te abisi mwasi ne kende kuna ndako okozwela nga babilamba na nga osala nini oya na nga mwasi ne pa mati na moto mwasi na yo ozonga na ndako bo toyokenda na bayebisi nga zwaka kingoni balola nga akufa nga mpe nazwi na baloli akufi ntango akufi nazongi boye nalala siko pongi nalamuki mama moko ntango nalamuki donc yo ozala kolala nde bapesi yo okende obalusaki ngo na yo siko obalusaki yo ndenge nini na balo nango boye akufi abimelaki yo wana mpasi obalusa to yo nde olandaki ye na hôpital ngam nalandaki na hôpital akufi ntango akufi wana basepeli ana tozonga ntango nazonga na ndako boye makulu na biso na mobali na ye babi te bokende bakie kuna na hôpital da bamoni moto akufi te babi te bakosika makulu na biso akosoma bakisi mwa boye bakoseka bayoyisa mobali te akufi bayesi te akufi siko ntango atya kingo bo mobali namoni kingo noka bando balusango atie bo mama mobali alobi ka bongo ayoyisa mwasi bakomolela bazongi na ndako yo la olamuka siko yo milobelaki ngana milobelaka elute navandi kaka ozoloba mpe lo tosini ye mpe bato esu te navandi kaka bongo namonaka ata mo bato bafongi koshe bakomolela bafongi nini koshe alupango bakoti bakomolela ne abo bana babote tobinga na RD tobimanga na RD abima libanda papa bango abite botika ye avanda mais basuspectaki yo babizaka RD siko lelo la basuspecte yo moko ozomilobani nga na ndo lobelo te kezanga te wana wangana te
te na fanda na nga bango ba lo bana bango na yo kana nga bango occupé no kutu bango te na fanda nga mama le kiana pa yaki na matang ti balo ba so ay ba bitai point bebe dia sala ndoki dia ba yeba ki OK maman ton maman ni bon ba bité photo lukela RD délivrance duke nina na ba prière. Merci RD lelo sukana nwana to yeba suite na yango OK to yeba suite nango mais na poser quelques questions RD mbango pona nini okataki ko lobela mama tant noko na ko maladie pour ebandelo bandolo bani mama tala na omona boy pour expliquer ye agi peninga tena bia tina so yo expliquer izana nguti na tika na ngai ka bo pano kine pa pasteur te OK bukatan bat na quartier na venir expliquer ba place to bando vanda on to mo vanda mama so mwana mwa boy na mwasi asunga kina misala mike mo biso bomo na tele misko na kwa veni na mona sko mama na musika akende na landa mama omona wake tina ndako na komo lande tina ndako na moni mutute mena moni kadina ya okama mena moni mtakochi pina na kacha lupa tong na moni bongo na bite ya mo bamba na bite bukela nga kadina ndako na sani na kotana la na kochi na kacha ndako toka nga porte be porte boyo kangama toka nga porte ndako be porte boyo kangama toka nga porte boyo tong porte boyo maman ko noki ka mutu mabu noki ka vomo lobi 600 voile be aussi 600 na bimi maman na ndako na bite ya kanga ka ndako akangi ndako na ndako mama bino voile be aussi 600 na tiki maman ndako na bimi na expliquer papa mo na ke église mabu ezaki pembeni ya ndako na ko expliquer bango babingana na bango l'église pasteur na bango zaki te zaki vers ba 23h abengani n'expliquer maman to bando sombele mapa habité fo maman expliquer ne maman bina expliquer akipeni ngati ti na yokende tant na yokende na lali place na lali wa na lali na la police mo boy n'expliquer ba on na lali na la police lobi na tongo na yolamka habité na ke pa wande ko na biso basana kisenso na ke ti pa wande ko na biso na kisenso on a pas on a besoin de sensu na expliquer ba mon petit obitien photo que nous église type ba comme ba même na église tant to vendre ka une église maman bisa ya abi o mama poni o même na ba église tokei pour ya kute city abimisa maman église to so winda donc to so winda ko maman ko na bisa bité preni yakani awa to bando kangile na chambre to chere o to azana mposa to kangile na chambre abimate kainga na chambre bomu na bimate avanda akawana bu ba bita dito ke ni église ba kina ngono pasteur membre pasteur ana ani mtabakisi ako kusambi na nipo ayebani na bide so ayebani o ngaba memanga ni église na OK oa tina komini izana forgeron OK ana musanza mbite ani mtabakisi me amtabakisi ndeni uyibeka amtabakisi kono mona ke omona ndeni ni RD ndit par exemple so mtu anake a nzambiti oyebai so pe a pasteur mo boy ani na undimke na bonzambiti quoi oyebai pasteur ata assemblée nanga pona combien de fois isimba na ngati na expliquer mama te église isimba na ngo ti pasteur ana te mama bokinete bozaka awo mama so na assemblée pona bino mwano bokimanga boya so na église na ngati mama bite toki ma église to kima na église ana 6h to kimi na église ana to zonga pa ma pour na biso na meti ma pour ta bisite funa ndolokele pasteur mambo camarade mo biso bite na bi pasteur mambo to kende kuna to ke pa pasteur ana ko mo sambelelanga ako pasteur ngo ebi na ebi te ba église neza
ça va. Bapé sangana bic na papier. Bic na papier. Vraiment, bic na papier pour la recommande. Voilà. Merci Alain Kiakala. Ok, pas passer à Liboso. Tu sais écrire, non? Non? Tu ne sais pas écrire? Voilà. Ok, pas passer à Liboso. Tu ne pas passer à Liboso. Pasteur Anna, ndé na expliquer quoi on est au Kimi. Tu au Kima. On va visiter. Comment? Tu au Kimi un point. Tu Kima pour maman bien. Mto pasteur on a eu ça sambila pour nous ya bisa biso ya. Tu au Kima. To sa nini? To mi Kimi là déjà. To Kimi na biso. To Kimi. Comment de maman bisa bité na bi pasteur mon boy azalaka. On va bien ngoni. Ah. Ne kana ko commande. Oui. Oui, bah t'es. Comment on voilà. Du côté diplomate. Donc il y a un peu de pasteur Anna. Pasteur Anna comme on s'embille la langue. Tout là où il y a un bouton. Mandi qui n'a besoin à l'obéir. Pasteur Anna zaki anzambe. Azaki ne pense anzambe. Nandeni. Bon. Ando sambi na pona batu mazaki na dimension ya likolo te pona sambi la pona nga. Dans zaki na dimension ya kilo te. Pona a dériver nga. OK. Ba donc to ke ne kuna abimenga o ibe téléphone. Oui bana. Pasteur Anna téléphone. C'est là non erdi. Mama kabi o iba mon pasteur téléphone. Yo OK délivrance. O iba ce ko pasteur téléphone. Abi bon. Mais s'il vous plaît, Ardi, pourquoi tango papa ne ko ebisa ozo comme pas pasteur tu vois nazaki na kisité mais azaki na dimension te. Mais pour nous ebisa ka été que non bosso là dans le calme. Hein na secret ndé pasteur pour pasteur va délivrer bosso là rat. Pour nous ebisa que était non pasteur na moni dimension na yo o ko kanote yebisa mama na kinanga. Na ya bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà vous anango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, on a un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok.
ça les silio. Caritas du sérieux. Ah bon babu ban melo erdio bo ya wa deliver tika kaka. Ba kuye bono. Ayi sanga o iba pasteur na téléphone. Ba na uza téléphone pasteur na ke isoko. Mwana mo ba vanda na kaluka. To iba nesko. Tangu na kekuma na yite téléphone mo na te ka ngo. Exactement pour écrire nga ba problème. Yo si mangaka ngana ko expliquer ma ko na sali mete ba mo ba uza téléphone. Na ke pene expliquer bango habiter ils sont mo bona kan ko mo abiso mo ayibi mo non ake mo mbango botol mo na no zala kanu mo ibita vokota na misala wana na zaka na mo ibite na simba na ngolo mpute ali tamba okina kaluka ba botola téléphone ana bazong sang mo après là to kata biso na pasteur ana na vanda na ndako na kina na ngapi makamunanga na vanda na ndako na kina pi makamunanga etumbe mo boy mo sabite en photo memo pas parfaitement boy to kende kuna to mata pe na mtu ka to komo kende to kende tsina masanga mbila to kenda kuna na ba pasteur na ba prophète so kendo ibata komba mo kote to keti na masanga mbila donc to komi kuna to kiti to koti na kacha lupang bato na bapisa kindoki bola ndanga sko bola ndanga to koti na kacha lupang ba voter mama lupang wa pasteur akomote bo bate malali za mboka bo bimana lupang nanga to lingi bato ebelete bo bimana lupang nanga mako na bisete to bima libanda atunis comment ça passer est-ce que to ko bima abakiti libanda mama bité bo vanda côté nanga to vanda mama côté moi ça pasteur pasteur pe ahuya ton pasteur ba huya comme relater expliquer ta batongo bo bazali banda walu wake na boya ko biso makambu o deliver ngati tina expliquer pasteur na solo na pasteur makambu nyonso po ya komo prier pour ngana tiabi yo foka chaque vendredi ozongo à lundi na komo prier pour ngana ya kape na ikinda na rapi na kendaka camarade dango boy habiter mo biso fo pesa nga mo ne pasteur anande azaki penda nzambe oba kenda na akomo prier pour nga na ICP ba code na nga pona ke solo bi code te ata pasteur a prier pour no ko beta code no ozongel no kindo kina ko zepi na code code ni mo ezasko ba kumuna ba mo na robizate OK maman ko expliquer pasteur pe habitant okina so nakomola na église to nakomola na église kama na mwambia il faut moi biso pesa ngata 4000 francs na sa nini na lando kuna alanda kuna permanence église na bia savaya kana ba to kipa makulu na biso mais ba master no ba ko zane kindo te ba te tant to kinde bongo makulu na biso apesi mbongo tant apesi mama biso mbongo ça vite fona ba place moi na sa nini okende tant to kina ka mala ako mala les o to zonga kaka o bazonga ka mama bita ko to zonga buite photo leka o pasteur o te to zonga ka frère ko mo boy to zane kuna permanence ayaki na mbongo na abombi ngo na carton mo abombi na carton ala na la muki camarade mo o RD ta frère na aina mo bele abombi na carton na o to zonga abisinga bongo o nga zudi apa na ngape kende sa nini za pa na fongo na ka tebe na kuti dimi fanga pe na zon na kimnya nga na permanence donc na kimna permanence na ke bi kota ka camarade na to vande ba na uzunga na ndako mama frère ango ayo na ndako pasteur atinde te kende osa nini ozo ya nae bakei bazwinga manguna biso ko tomboka bate na landele so makamuna ete ti pasteur abondeli habitant okindi na yo kindi pe nakenda jour nakenda samedi na ozonga pe lundi tant na ozonga manguna biso atini mo na mpesa pa faire na fa no bite na bela makasi moena ya izate apoana okataki nando ya sauter yo le kalika batan na lalika lelo
ala mkaka bwe na tongo basinga o makukuna abengo kemba nkuna okini mamona lati bilambao bapesinga 1000 francs transport bien na futi na komia après quelques minutes prophète ya ndeba inana. Merci, mais aux en a posé ya kotika to déjà tiki. On a posé ndé kotika. On a posé kotika. Ça va RD donc au tiki non ndeti. Voilà. Mais au pesa pe baninga mususu. Au pesa non te. Nous allons donc gentil hein. Nous allons croire que au tika. Non, croire que non tika. Voilà, tango bandeko ba kotala yo okoyipisa bango netini ba maman ba tag yo ba mona pe ba na bomba lo bila ba makambo ba ka saka neti ba blaguer ba mona pe bandeko na bomba lo bila ba makambo au moins on t'a expliquer ba mona neti ba blaguer yo koyipisa bandimela ngo po kindokeza bandimela ngo pona bana bango ba bon au moins ndanga mona expliquer o comprendre te tibe otinde ya bon mona pas bomi o mais maman li kina wana tile ko za contact ke bakatanga contact papa pasteur asambila bonanga papa pasteur wana et prophète ezekende mtasambila bonanga de ba contact katana na mais obima kaka te obima e bolo ni yozo mona ko tika etika linana neti na yo ka bango makambo alo baka na yo ka bango mais na muna su bango te ozo ka bango ba ipsani bo bisanga makambo sala boy mais ndeto bando mona na liboso to mona na sauté. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur nazareantv.com. C'était notre bien-aimé RD. Botia n'a pas prière pour embattre son pasteur à l'obia Leka pour les calculs sous l'air à la vraiment bien délivré. Donc ils avaient preuve à l'appui déjà pasteur Avi color au Congolais mon père dit yo mo ndimaki pour les quatre. Voilà, andimia Leka donc ils m'ont pas en ndima été à cause à la délivrer na maboko non délivré. Bon prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel délivré non délivré. Nzambi. Nzambi nani? Nzambi Yesu. Yesu nani? Merci. Voilà. On dit que Yesu aza mokonzi. Pe mobikisi. Ya bjozo ro bango te. Ndima. Que Yesu aza nani? Mobikisi. Nana. Mokonzi. Merci azo confesser en botia na ba prière. On kolope a bikisaye a témoigner oyo. Yo mesaka ko témoigner au tika mais RD alobi o yazali azo croire que à kotika alors na mikolo ko ya so nkolo akangoli RD o le kaso nkolo akangoli o ya ipsa biso ke ozo ka suba makelele wana te restez branchés mais ba on surtout balingi ko benga RD tope ko benga parce que bande ko expliquer hein bande ko expliquer bato mais bato comprendre été ba technique mususu oyebi ba technique mususu oeza ya bino et que ma parent ko yeba que moi no asa baby muto asa za mabe oyebi yango hein et tanga ta technique mo ko yeba que so ba tela kisinga muto asa kindoki pour no atali na muni na miso bandoki on atana bia muto asa ndoki mtu pe azen kosa na talibwa te mtu en kosa asa ya sala kama gambo me ndiza ko boma mtu maibite ka yimta bomi mtu ana OK là où ta frère Anna au monende normal botango talai normal te ko ba normal pour se payer sabat tout botango talanga normal RD normal ka normal ngo moninga ka normal RD talanga te normal ande ni RD non mabete nana ngala mabete o moninga ka normal ibo atuzu dongola na songa ni swata yo moko RD donc o tala pe o yebi pe ko tala mutobi ke o asakoti et bon oui ana mo likambu te obi kalobi normal te c'est que likambu izali dit sera bi normal c'est que va bien sera bi atali ka kalobi lo te c'est likambu eza hein hôtel est bien
Allez normal. Ah, yo comme ka normal. O pesa ba pesa ka ba normal. Et bon maman azotala biso yo monende tala no maman. C'est juste la fin de cette émission. Bah on est surtout pour niveau benga pour le moment ça m'a beaucoup comme Nzambe. Plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772 RD na lingio mingi Yesu masi ape alingio mingi alinga kabayo balingaki na solo na lokuta te soki ya solo lingi Yesu masi ya aokangola yo soki ya solo za na posa kangola yo akolongola yo na bisiko zali kasi na lokuta te alingaka mingi bato bapesa ye motema na ye ozokardi motema na yo nde Yesu masi aza na posa na yango po akangola yo soki opesi biso munoko obombi motema na yo Yesu masi mo asala likambo eza te est-ce que oyoka vexe moko baloba te atelemi na ekuki ya motema azobeta oyokaka ngo soki ofungoli asala nini akota asala nini so akoti akangola akolia na yo akomelano akokangola yo pe ndenge olobi aosala elobolamu akopesa pe babutu na yo kimia est-ce que babutu ne koma ya kimia eza ya kimia te moza na posa ekoma ya kimia ntango omona babutu ne eza ya kimia te olobaka nini awaka un jour nzambo asalela nga babutu na ngai ekoma ndeti ya bato nyonso nde balala kimia est-ce que ekomela mpo lamuki ozolela olela te ekomela mpo lamuki ozoyoka mawa lero oyoka mawa ozoloba neti nini makambo nasala ezala bien te ifo natika ngo olie déjà bato combien 2 personnes 2 noko wana nana moko mutu mosusu bato wana nde babomaki baza pe bato mosusu nde babomaki mais yo liaki baza ya famille te ya libanda voilà Yesu masi akangola yo kobanga na yo te telemaka na poste na yo obondelaka pe Yesu te oyebisaki neti ntango obondela nzala nzambe adelivanga na mabe oyo naza nango alimbisanga bamabe nasala osala yango malgré yo na makasi na te. Merci, c'est notre frère Erdi oya fongoli motema na ye bandeko ba pasteur boza botia pe na losambo bosambela pona ye Eric Mbouyi évangéliste et Arsène Mbouyi et Arsène Bobondela pona ndeko. Merci na continuité à délivrance dans toujours croire qu'un zamba kangola Binomo Bolandi alobi Alain Kiakala aza dans le bon. Mais à douter qu'il y a un peu, là, les landais, à Yokele, ma vie, bon, il passe dans les bons poids, le salaire, la moussa, n'a été quoi. Demi Karaki, Aza dans les bons, mais il faut que les landais, les Cambonati, n'a pas qu'il va bali fort bon. Parce que à tel aller 5 fois, à tel à l'obélo, à tel à l'obélo, t'as vu. À mon ami, soit là, moi, jeune, normal, hein. Merci. Zama Pambola Bino, ce que les massi a zongité, vous s'abonner massivement à la chaîne Abino, le Nazaréen. Ciao, ciao. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, m'a invité Binonioso chaque samedi à partir de 18h30. Dans lobby chaque samedi à partir de 18h30. Tokozala na live awa na les Nazariens face à Mama Tiffany, émission prophétique, délivrance et puis surnaturelle. Au Bengi Piso na Yambio na Sakoli po na yo na Yebisio makambo zotungisa yo na Sambeli pe po na yo. Na lobby chaque samedi à partir de 18h30 bisika nyonso ozali touti na ba confinement toza déjà déconfiné outi musalo ye au Bongami, au Fongoli télévision, na yo samedi les Nazariens à partir de 18h30. Simba, 18h30 chaque samedi, live.
nalobi bo ozobenga naosakola mpona nazosambela mpona yo mituna nyonso oyo oza nango mposo tuna otuni to pe to réponse o bandoto olotaka bandoto moko ya mystique olotaka ndoto ozopumbwe bolumbu obengi kaka to expliquer yo pourquoi omonaka makambo wana korate te nayebi que Seigneur Jésus-Christ akozala pe au rendez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au Tali. Donc toujours sous kaka na ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elanda wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Savourer l'amour de ce Dieu-là.